bakonduire mabe batika na egarema oyo malamu mema bango bapasteur mabe tika bango na egarema oyo balingi ngoto bobo kolo bwakisa bango oyo balingi bosolo yaka tika ete otinda biso basali na solo to décourager bato nyonso basali na nzambe ya ngoto bobo pe ya poloso bakondi ya ngoto bobo pe peketele otolobi yango lisusu moboleya et puis tokeso na libongo kolo bazala décourager lokuta monene oya kanisaki Yesu wako kweya waya milima pelengendu ya poloso ya ngoto bobo ya libongo ya lipopo tuto boya yango na église ya Nzambe osala politique na église biso ba John te kokufa pona Yesu ala kaka ba protocole na bango basi ba côté musute so moi ma protocole moite boye bala mongalo kelenga libala baza ba puberté mikolo bandeko liloba ya Nzambe na musicien to bien no tondimi yango constitution ya biso epekisete mama ya bana bobandi na passe na souffrance yona pantalon minene beboro bolukaka eza ko petit na balote ba forme te et petit na bati forme bote et roi ba pasteur wana alati sapata pembe pantalon rouge chemise violet ache cravate chocolat Nzambe oya kala donc bible ya munene kwa valise siko batono linga bango moi sineko linga pasteur tango akala ba mère wana ba papa il faut te condamner monsieur Alain hein so ya petit mo boto système to zwani ngano siko bambe na likambo na oya mwana boto sina zwana ote hein ozomona aboy ba muna bato ba ba esprit ngoto bobo ko tube molimo nanga mama wana mo ino passe na bolukaka oza pe bogarete mafuta bien bono pakola te suki lisumba lokwa likula kako ebi lokula kako basuki atebo lokula kako jofanya lisumba ezokenga mais mwasi wana mama bana na yo alingi okana lokula kako wana ndeko na ngai tobanga Nzambe sanctification pasteur prophète moto abato to bete drink na la tirbo oh papa drink ana moto aboya ko te abatoni. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo na ngapie ya ona préféré na sala ngafio toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Alain Dele TV, bienvenue puisque vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Comme vous le savez, nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Bonjour, bonsoir, surtout au Bogota, la Bisso, Izalana Tongo, Izalana Midi, Izalana Pourquoi, partout, Esika Boyali, en tout cas, merci, Mingi Nanyo, surtout Bozo Salapé, Nengi Bozo partager, Bozo s'abonner sur la chaîne Nabiso. Alors, Torosenga sur Nabino, surtout, tous à la kaka na bomoko yo aux vidéos et c'est pélicio tinde la pe mutususu afin que tu a bénéficié pena oyoki. Merci beaucoup na sponsor na biso ya Jani Site Antonga Puto Banga Mikuri depuis Switzerland. Un homme crédible et réglo quand il promet, il le réalise. Infiniment merci na ba partenaire na biso nyon surtout au bazar na biso matin midi soir. JL Lukombo de Genève, merci à Claudine Bossaou de Genève, infiniment merci na Papa Sacré, merci également à mon vieux joli Mwamba et merci encore une fois de plus on a véritablement femme d'affaires chouchou Natati là, merci Nayo, merci na Maloris la congolaise Malolo Taboufat top modèle en bossa Nayote. Alors sur votre demande mesdames et messieurs, nous prenons la troisième partie de cette émission. Bien sûr, nous allons recevoir le prophète Ngefa, l'homme de la vérité. Rien que la vérité. Tous les coups sont permis.
sauf les injures. Ah, makambozo qui n'est qu'à na bosolo, parce que mboka etongama na bosolo, église etongama na bosolo, makamunyo sote sengeli bosolo ezala au centre, enfin que moto amona épanouissement, tout amona eloko nini ekofuluka. Alors, tout ça déjà na prophète Ngefa, mais avant tout, je vous précise que bozala na kimia direct et qu'on déjà d'ici la semaine prochaine, le temps tobongi sa connexion à malamu pour permettre penza bolandakae abima propre azala bien, ba condition tout ezala vraiment réuni. Merci à Lidor Luyeye, merci à Jordan Panzou et merci également à Gédéon bande cognon surtout qui ma nouvelle tendance télévision donc bazo bongama afin que direct ya liboso ezala raté ezala vraiment réussite totale. Tout ça déjà un homme de Dieu, tout solanae, mon vérité donc prophète John Ngefa Ouazali de tout le jour, tout le temps, Mikolo, en tout cas, Akoningisa poto, Akoningisa Afrique, Akoningisa partout. Na habité ba to senga que non, eza ba bag ndezo sala bon, eza renouveler makamnae. Na moni pas longo lepe baba, prophète Ngefa bonjour. Bonjour, Alain les journalistes amaye le kola pambola. Ba bag longo ité, ba bag longo, eza bag ité, bag eza kaka. Ndena mo na bag. Mo misolo na mo na bag argent na montre, to tanga air na habité. Et bon ma misolo ale, so baby, oyebi to vivre awa lokola pinya car na Congo. So ki mo pepe sile et sile lali. So na mo protection té. Et moi logo qui m'a pas changer atie bana ba examen be ça n'a rien à voir kolo pambola bino nazali tout le temps na lendele parce que o mikolo nzambe asungi atie mayele penda bwanya ko fungula ngumba libumu rwanda biso ya poto ide bana na nzambe to ide mboka to ide bana na nzambe to na problème motote mais c'est aller pour la bande prière je jure devant Dieu na koloba bosolo c'est bosolo pe na ko changer o ezali serment na nga na kati liboso ya nzambe liboso ya constitution na ngai yango oyo na koloba bosolo rien que bosolo alors kola bosala yango abato banda apesa mbote ata bato misato tobondela nzambe tata na lola mopesi mayele eza yo tolalaka tozalaka bakufi soki tolamuki ezali mpo na bolamu na yo olobi na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 olobi motatu tatolo te mpo na pe moyo ezotambola yango ngai mopesi pe likola ko bwaka liboso ezali nga nzambe na kokisaka yango nzambe na pamboli koya na journaliste alendele awa na ekipe na ye mobimba toloba bosolo rien que bosolo tika ete otinda biso basali na solo to décourager bato nyonso basali na nzambe ya ngoto bobo pe ya poloso bakonzi ya ngoto bobo pe yekpeketele otolobi yango lisusu moboleya et puis tokeso na libongo kolo bazala décourager parce que beaucoup ezali nzambe quand un malheureux crie toi l'internet tu écoutes Dieu dit que c'est prière mais tozo lelati tozo mona changement te le côté nzambe yozali wa to ebe to kosala okopambola pe okosunga o nyosa kwa na complot pour na Congo pour na ko déstabiliser église ya nzambe kolo yawe okutana naye yo okutana na pharaon to okutana na Hérode Hébreux 13 lobina biso na 8 Jésus-Christ n'a pas changé tu es le même hier, aujourd'hui, intérieurement. Tika ite, bonyo so bakolanda biso, moli mosata sunga bango, o baza maladi babika, o baza na minyololo bakangoma, o baza ko bota siko baza misolo za la sage femme na bango, o pe bazongo simoli mo pa na ngonga o kolo o yamba bango, o tika milimo bango esika na boule ko di la jugement nzambe. Ba conduire mabe batika ne garema. O ya malamu mema bango. Ba pasteur mabe tika bango ne garema. O balingi ngoto bobo kolo bwakisa bango. O balingi bosolo yaka pour être Jésus-Christ au lobby la 4 na Jean 8 verset 44 le père du mensonge c'est le diable le père de la vérité allumé c'est Jésus-Christ donc le émission yo na bosembo rien que bosembo kolo yo kumbama libela na komona sumasia amen amen. Alors on a tout une prière tous les qui je crois quand même c'était le début où ils ont fait ça moko vitesse tokuta na kati na makamune tulbaki awa bon ngapi awa vana kotoke na makamune mingi tokozonga par rapport tout ça la moi petit pas en arrière pour na tina na kozongi sabato na makamune o eleki parce qu'on ne peut pas enterrer seulement un dossier bon sans pour autant tout même la bateau lumière. Alors homme de Dieu question à liboso ils en rapport na makamune ti koleka na awa toyebi kende kona biso Matou Samuel aota koko fait la moisi pe à son âme, Maman Kapi, pe courage, dans de Matou Samuel.
kasi tomoni ba obsèque ndenge ezalaki organisé bandeko ebele babi ndeko Matusa Mela azalaki abandonné batata milimo bazalaki wapi bamonani te bandeko mosusu batukolo bakona babi bamoni cérémonie te ya kosambela mpona ntina na kolongola ndeko Matu bag to alliance oyo ya bosangani ya ye na mwasi na ye. Alors question na ngai ezali boye na ntango oyo mwasi na mbali babalani bakei na mairie basalimaka nyonso tu esili balati balliance na bango soki moko na bango akufi oki kolakisa biso te nini oyo esalamaka le procédure à suivre oyo esalamaka mpona ntina na kosala ete mobali azala libre ezalaka nini? Merci mingi alendele motuna mayele otuni motuna mpona tofungola bana na nzambe. Qui trompe qui? Vraiment na pesi na mbote na balandi na biso nyonso. Pe mbote ya munene ona pesi lisusu alanda ko mingi oto bengi boss Eric Lele auzulele parce que ndako azana nini mwana entrée mo frère côté maman campagne wana donc congolais alingi ba congolais na mona na noté ko la pambola bien ta kozana Kinshasa bokuta na ye tata malamu motema malamu. Puis na pesi sumbote nga munene parce que na grand millionnaire congolais millionnaire milliardaire congolais mwana kanga ngenge pipi bene mambenga et kila lokondo e papekato oto bengi grand chocolilo to bengi lisusu e gaisola peto zo benga lisusu ntula bengai nina oyo patron Sokoko Laurent Sokoko c'est que ça limbote pesa yo na pesi be noko nga bokechu mbote parce que combattant tout le temps ndeko lendele question les ayons te poser ngate me ba spectateur parce que vous allez moko ya ba journaliste oya simi masolo pe azolo ba vérité kosana kokufa na tango elanga alendele oye baba to balingaka yo elanga malili okokata mbebe osala mais tango ya mbula motakova na bara ta molungi mo pepezali mafu yo Matu akamwa te basundoli Mike mukebai na prison. Est-ce que Mike yo abundela ki bango na sokota kandi kamba Matu amitungisa te. Hein? C'est la loi du monde des aboyés. Mike yo azaye abandonné ye moko. Mike yo na télévision, Mike to lingaka yo, Mike lo bana bango, ezala Moïse, ezala Bemba, ezala Mozito, ezala wala zaka talaku na bango. C'est abandonné, eza gravité. Yesu abandonna ki matikala ki na bapotre, atika ki na Marie, pe na obayo sungai. Omoni Matu Samuel asai musala na mboko, malgré misala ne mabe. Faut dire la vérité. Na lobaki bo na simbi constitution, je vais dire la vérité dès que la vérité. Malgré ba science na bango ba koti, bazape mingi po edingo azobi misabango, kofi bazobi misabango. Mais Matu Samuel beteli bango ya musique ya watu. Et ce qui est grave que Matu Samuel a quand même un pasteur à Mukuna. Ba pesa que même paroisse que bande ko na ngai, Osée 4:6 mon peuple périt pour ma reconnaissance. Pasteur na abale même côté. Après mes parents côté ya pigeon kuna Matu Samuel. Ton pasteur Mukuna avec Mukuna azali papa na spirituel avec Mukuna. Moi na zui makambo ezala mabena malamu Bible elobi na biso na Proverbe 10 verset 12 l'amour couvre toutes les fautes. On va dans pemene moi na lobi opesa paroisse. Opesa paroisse ayembela kona ba campagne na biloko nyonso. Azui ku ya suko ya bimise ndoki po matasa bimindoki abimi mabe ba vrai ndoki ba bombani mais yena kata berere boy nzambe abani ko bisango polele ba abandonner ye kakenza o Matu asa ba campagne azobete pe ba kakenza azobete pe ba soni tala ba pasteur minene bazawa te bande konanga oublier ba ko sabino te pasteur amunene azai motana bolingo na peuple moto azana compartir pasi ya peuple ya bandimi église. Motoka Matu Samuel na obstacle ya mwasi na ye ni Kakenza ni Soni ni Mukuna ni Denis Lese ni bo batanga babosko kindomba babandonné ye atelemi na 9 enfants pa boti na 3 ye pa bota grave 3 papa muto alinga penda olewi dina makiki fort 3 batalisi bango na ye moko bande kona ngai wapi bolingo Yesu azoloba ndeko na ngai totanga mokana na Nzambe na mokana na
1 Corinthiens chapitre 13. Que dit la Bible, notre constitution? Ce qui tozo sala boy papa, tozo lakisa bandimi likamonini. Bible ABC biso boy. Les dons des ministères dans l'amour. 13 verset 1 à 4. Quand je parle même en langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien, un rein qui résonne bong 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 bong. Attends, lobby, on va passer à la cosa. Shiraka papa shukaraka lokuta ba shiraka baba na bango. Bete liko finaliste yoka. Ay mama na kufi. Ala na liko finaliste na shiraka baba na bango. Baba farceur. Ce sont des farceurs, il faut tout dénoncer bango. Hein? Est-ce que le molimo c'est dans mon théos? Hein? Ce qui est grave, il n'y en a pas. De quand j'aurai le don même de prophétiser, même j'ai le don de science de tous les mystères, toutes les connaissances, car j'aurai même la foi de transformer montagne jusque là-bas, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Attends, au nom de Jésus, pas m'oublier, est-ce que vous avez le roka shiraka baba roka kaka yango wana mona mosasi ndakate mais soki nazangi bolingo ezali kaka pamba. L'amour est passion, les fruits de Saint-Esprit. L'amour ne cache point, l'amour ne venge point. Elle a la beauté. Mais quand je vois aujourd'hui Matou Samuel, il est abandonné lui-même. Le Colandé juif abandonné qui Jésus, ça me fait triste. Et aussi avec Mawa, et puis Namawa. Aucun père spirituel, on bazalaka, ko tsalaye, ko visiter, et zalaki passe mingi. Mais tout le monde a un musicien. Hein? Tout le monde a un bateau, qui se bateau à ma baie. Mais bateau na bolingo ko leka biso basai na zali bana na nzambe. Hein? Soki moto moko akufi pa ya bango, ezana bango tu bako ya tabayoka na kate, bako kutana balakisa bolingo na bango. To finga bango pona nini? Esali ngai mawa. Tant la moni Matou Samuel. Yami balé. Papa, botika biloko bozo sala. Et puis na okika pasteur mon papa na 4 heures na butu na 3 heures du matin, azo prophétiser. Papa yo zali avec oza prophétiser. Nzambe ala kisingai. Nzambe ala tala botika ko sabato. Nzambe lelo na butu na radio ya seka. Papa wana zo prophétiser. Mais na yime bato na confusion comment? Maman moko azawa telema nzambe ala kisinga na moi bato ibale asima moko ngona. Oh, même yo o prophétiser. Renaissance zo beta bale. Ndenge nini yo lo bakate bako pola te ndenge nini? Hein? Je bakala maman wana na tout exemple papa. Pas mikolo bipola na bipola renaissance. Et fait kazo produire 3 heures na 4 radio à 50 zoka. Maman moko telema mwana nazali awa ye pa bien yoka mama loko baza mwana zate ozwa ye ba beta ba professeur na kata ba commune nzambe alors bien azali on a moni basimba batoni basimba basimana yo siko basimana po basala ye nini asuki kaka wa to bondela babandi c'est des escroqueries. Hein? C'est pas de besoin sabato. Aux allez pasteur étiquer la pasteur. Aux allez apôtre étiquer l'apôtre. Aux allez prophète étiquer la prophète. Aux allez docteur étiquer docteur. Nous sommes pour la perfection de l'église, c'est que Dieu a dit. Hein? Et allez mawami. Alors ngale linga kibo, yo kala bisa peuple. Na kotanga bino mokana nzambe na Romains chapitre 7 verset 1 à 2. Matou abalaki mwasi na ye officiellement. Coutumier, baboti basanganaki. Tokai civil, l'état accueille ko pesa bango ko kanga bango libala to une église pa pesi bénédiction tango femme mariée ou bien une femme mariée ou bien un homme marié soki moko na bango kufi basala ka ba cérémonie sacerdotale parce que libala wana esalemi nde na mabele boy na lola libala wana ezali te libala ezaka wana te lokola na moi bakutanaki toke na commune bokutanaki to donc l'église église bénir yango tango moto akufaka basalaka boye et Matou basali ete obiki batiki Matou na botutu ya grave parce que bamukuna bazalaki ba papa na spirituel bazalaki basalaka boye monsieur tokotanga na Romains chapitre 7 verset 1. Que dit notre constitution? Tosunga bato ba ki fanatisme boye bible te ba pasteur na bino ba senga nzambe pesa bango molimo zatu ba ba makoni ba sunga bino ba sunga bino te ba si ebele mibale ebele batika na libabe yo ko zwa ba gyo ba beni ngo boka ngo moko o zwa ngo boka ngo moko motika na libabe wana hein bible lo bible Romains chapitre 7 verset 2.
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. Moi, je suis romain, Nouveau Testament, et Ancien Testament. Et le Nouveau Testament. Hein? Une femme mariée, ou bien un homme marié, il est lié par la loi. Loi est en beaucoup kabwanate. Beaucoup se séparer, beaucoup partager biloko tout. Oya oki muninga makikina makembese apesi nyoso apesi makembese na oleud apesi nyoso. Hein? Mais Bible zo lo babu na kotango verset quand tu lis on pesa yo na kotango na 1 Corinthiens 7 yo kango. Vérité le balobi yango, monsieur. Alors elle a kabula bino liwa. Mais Bible lo bibo. S'ils sont vivants. Mais si le mari meurt ou bien la femme meurt, elle est dégagée par la loi qui est liée de son mariage. Ce qui m'a quoi koufi ou bien mobali ya koufi, il faut baboma mibeko yo balien basangana ki basala kanini monsieur Alain Dele. Ce qui moi si le kola kufa ki kuna. Ce qui alata ki bag, to bag ezala kite, po bag me tika na ndako. Tango batie na morgue. Basisi na morgue baboma ngo kuna te. Mobali akokende na mbage wana bakolatisa ye ndenge balatisaka blouson boye tout balatisi yango. Mobali pe akolata pe bage na ye. Bakoye na ebembe na milieu public esike batie corps. Bakobenga babilongo lango officiellement parce que bobala na officiellement na moi to na butu bakolongo lango pe na miso na bato polele. Nganga nzambe akozwa mokanda oyo bafungoli ebembe mwasi mobala kotelema mwasi na ebembe ce qu'on fait nganga nzambe atelemi awa cercueil yangoyo mobali atelemi awa pasteur akozwa mokanda na nzambe po azali sacrificateur bato nyonso bakotelema akokamata mokanda na Romain 7:2 akotanga mokanda na nzambe bozalaki libala na moi pe bobalaki na moi ata bobotaki bana lelo lokola oyo akufi atiki moninga ye akotanga mokanda na Romain 7:2 akoboma libala wana po ete moko alandaka moninga te mosusu pe atalaka moninga te abomi yango wana na balie loi ya Biblia ntango asisi koboma yango yende pasteur moto alatisaka bage akobonde na somme 35 to somme 37 akoya liboso na bato ponga na sali yango ebele na kati mabala ebembe na moto na vite ebele akotanga mokanda liboso na bato akei epai ya mobali akoloba mobali boye okodeklare devant nzambe devant bato devant milimo ete libala oyo na mwasi na yo ekufi mobali alobi banda lelo nga na mama songolo tobalanaki ngai moto songolo Matou Samuel ou bien mama nani songolo ata Paul bakanza Isidore natanga Paul bakanza Isidore ngai Paul bakanza Isidore banda lelo nakabwani na mwasi oyo tosili tango ya déclaré boye Biblia elobi lisusu messieurs Alain Dele na Jean 20:23 oyo tokangi na se ekangami na se pe na lola oyo tobomi na se ebomi na se pe na lola oyo tofungole fungole pe na lola nganga nzambe akosimba huile d'olive na maboko na ye akosimba mobali alongoli bagi pe akepa ya mwasi yo ebembe oyo kaka te mais mobali ozalaki na ye yo kufi ya tikali banda lelo lokola ngai nganga nzambe oyo tokangi na se ekangami na se nzambe biso pouvoir wana akei pe epai ya mwasi ata batie bage yango na gant eya likolo ya gant aye mpe alongoli bage wana likolo ya gant akamati bage ya mobali akamati bage ya mwasi asangisi yango basambeli babomi libala wana bazwi bage wana babwaki libala esili ce sont les cérémonies sacerdotales bato ebele batika na libabe soki bino bosala likambo wana tokaka mwasi naka kobimela na ndako oui akobimela na mbeto parce que bobomi libala wana voie normalité ceux qui libala wana bobomi yango te il y a aussi des effets et ça là que non ba esprit ezongaka esprit ebele zongaka parce que mwasi wana nazua esprit na kozwa nazua parce que esprit mosusu moto oyo akufi na voie normale akotala mobali na ete ezalaka oyo nzambe abomi mais oso babomi mais esprit na kozwa telengana no
mobali nanga masolai na mwasi no mosusu boye ya koti na kati mais lui mwana ekosunga kati nango tanga babomi ba cérémonie wana ndio moni moto akozana kimia akotika na kimia au contraire et pas ya Matou Samuel on n'a pas fait ça rôle ba pasteur na bango zani. Mais prophète Ngefa, est-ce que Baoka qui peut ça là peut-être en privé? Parce que papa Matou peut tout le monde peut maman on est qui n'a qu'à moi. Monsieur Bassala MP papa mukuna qui n'a rien privé à ça là qui non, il ne peut pas faire en privé parce que Polele Bokukunde Sata Polele des Nzambe. Basango officiellement moi je l'ai fait. Jod list na moi sinaye mobala kufi na kana ko malibala wana na tangi mokana na Nzambe na tangi na salango officiellement lelo moi sur na tikala libre na salango ebele ezali paranga Matou Samuel teta na bato nyonso ba pasteur bazo kosa bato lelo soki pasteur to songo la kufa ki moi sinaye olongo mona ba cérémonie banga basala yango donc basundoli Matou Samuel na libabe nyonso basali cérémonie sacerdotale parce que constitué biso na Romains chapitre 7 verset 2. Mais est-ce que prophète Ngefa, ceux qui te zoni moi peut-être dans Liba la paix à papa Matou ou peut-être molonga l'histoire Koufaka, est-ce que tu connais parce que ceux qui m'ont topé à l'équipe dans service sacerdotal au thé et qu'occupé qu'on même mappé mon esprit de mort et la. Oui effectivement. Premier mois sur ça qui est service au thé ba eba qui en vote. Parce que nous rase kanenga lobaka. Mungu ate mafuta te mungu ate. Mais Jacques chapitre 5 verset 14 de l'obini. Luc 7, 11 et 12 de l'obini. Appelle sur opportunité. Ndenga bengi yom de konanga le mayele ozana ngonga na zana ngote. Façon nga pe na zana ngo yo parler ozana ngote. Il donne à chacun ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 13 à ce qu'il veut. Na ngolu ndenga lingi. Et la dictature ya ba taliban te parce que ba taliban ba continue la Bible l'église Nzambe. Non. Et ça belle le sous les conséquences cause. Moi ça dit bosso ba sala ke biloko na baki na Matou. C'est ça le premier fois tout. Oui, ata misala na bango. Basala ki yango te. Moi si ami bala kufa ki basala ki yango. Parce que ceux qui basali yango te, même maman Kaping, même nenga bala na mbongo Bible lobby azo commettre adultère. Na kotanga na Romains chapitre 2, 7 totanga na 4 jusqu'à 17. À commettre adultère. Ah ça là ndé nini ça ezala dit. Ya pesi mbongo. Mais babomi li bala liboso te. Moi si mon bala ke batomi bala misa te. Fallait ba boma yango physiquement, spirituellement. Comme accès à moi si mosusu. Est-ce que basala ke liboso? Alors soit que ça na mutu makasi na ye. Na molimo déjà Matou azo commettre adultère. Ezali ba cause mosusu ba mortalité. L'un le cause mosusu. Alors moi si ami bala kufaki. Est-ce que basala ke yango? Azaï liberté et comme on a comme maman kapeta balaki est-ce que ça qui non l'un des causes mais ba pasteur a tout ratol il mo ba bien comme pasteur pour ba yemi tout ba comme pasteur mais il faut pas aussi au mitou na question prophète Ngefa est-ce que les commentateurs a qui en bon terme na tata na ya molimo parce que apparemment mais mon connaît pas ces paroisses ceux qui bazali non so bazali bien te mon connaît pas ces paroisses Mato comme côté ngada calme to comme pasteur pasteur comme ya bikimbo là oto benga pasteur ali bongo ba pasteur ali bongo moto so pasteur c'est tini pasteur ya suna tina te mais ça mto azali boso tout monde ba chanter belle ba comment on peut pas pasteur ah ouais et ça l'appelle ba sali ponani et c'est là comme côté parce que on vit na koma la comparaison n'a pas raison moi je préfère o benga prophète o benga frère mais misala na ngai ndeko témoin boso na Nzambe. Le commis boy. Mais prophète Ngefa, comment qui m'a combat du prophète pour ani? Parce que abi et ça émission belé belé te bobenga nga kutka frère. Même babi et leki, c'est que les prophètes font là, c'est babi et leki. Babi et leki, escroquerie, du vol, ba prophète ba lembiti ba to kosambela. Mais monsieur, ceux qui oyo kana bisayo. Ba o mai ba to, ba zo mwana moral. Moi j'ai fait l'anthropologie. L'anthropologie c'est l'étude de l'homme. Na ekoli yango. Ba to ba linga loko ba bazo jouer la psychologie na bango c'est que les gens veulent même j'ai statut la grimace wana tous parce que prophète comme tout ma chigeri à sa délivrance tiens Jésus avec Dieu dans le même tu pas te pendant papa prophète comme dans ma chigeri oh dans ce monde j'ai tous les éléments mon frère et comme ko bangi sangai prophète comme gynécologue maman vandi à ça le système ya pula wilki ale ye wana azo toucher kuna akosimba ta mon sopo ba bendi bande ko ngai papa comme yo lingi penda comme la prophète ya zolo yo moni prophète akomi ni mexo be bango nini oya basi nini oyo gynécologue
Prophète maman ya batoye. C'est-à-dire ceux qui ont moi c'est moi si na mona maman batoye prophète azo longola ni na sexe. Ya na buli fumangani ya mère. Moi c'est bato zo bula. Ozo bula kuna nini fumangani ya bato na loba te. Ozo bula fumangani mobali nene mutako simba. Parce que on dit mangana benga prophète pourquoi? Na ko tuna mo poto. Mais bon ça les prières place on aneli kamwezali. Prophète maman so bela ya linga ko simba ka prophète a simba a. Wa simba libele. Libela maman azo kuluta mais tout kende wapi? Hein? Tout le baptême, au moins on a préféré frère. Comme un pasteur ou prophète. Appelez-moi frère. Si vous avez un problème, na isika uti olba prophète ngefa. Si ko ba osambela enengeni, basi mbate. Papa. Problème ezaka si wana te, il pas bien position de main. Ko sambela yango ako simbata et position de musika bo. Ezana ba parti oyo ba toucha te. Ah OK. Ozona na mutu na ko simona mutu. Na lisu na kosimba yo mobile za na ko problème te mais ceux qui ont sexe opposé c'est très différent qui a zappé moi si na yote wana nde taka simbi moko boya kangi boy prophète bino ba na biro mutu musote ala mani bozo ningana te asimbi mosusu abandi ko guluta ngo siko ozo mona ke pour to papa et moi si nzamba ça les être faible. Moi si nzamba ça les être faible yango moni babi de confiance oyo bazo sakana parce que ni Osée 4:6 mon peuple périt il faut te dévoiler ba tel pasteur ba tel prophète na moni mosusu ça délivrance ya ba sœur atiki bango 5 mutakala sans silipel azo beta bango na sima mafumangana bango taka oh délivrance na yebita mbonda taka délivrance est-ce que c'est normal tolo bate oh ya lobaka mingi pona Yesu na lobaka na défendre cause de Jésus est-ce que c'est normal et le repé comme moi bato ozo comprendre prophète ngefa ndeko mo abenga singa mais Alain prophète ngefa pe acha moi mai na vinu muke parce que makamso zo lobana yango te na tunie pona nini alobi mais comment expliquer que na kati ya église on a vu le province à Kinshasa toi ba serviteur de Dieu est belé surtout côté na limité wana tozui ministère amen papa le Paul Mutombo to pusani tozana na Marcelo to pusani to leki Marcelo tozana Moïse Mbi Marcelo Lifobo tozana na Joël Francis wana penda mabe penda parce que yakutu na ibite kama mabe ute to pusani bon marché tozana nani évangéliste Kabundo Alesa azawa mabe Lifobo tozi tozana Baraka Mugisha kaka wana limi Lifobo ya munene ya grand munene to yena bandal ACK yemoko évêque général azawa akota Lifobo ya mitumi bale azaka kitoko mais akota papa tango yozo kipe ko la équipe yana biseloko Jésus c'est l'amour. Moi je viens pasteur. Abengi ba boxer. Et donc après ça mbongo na bandimi, après ça mbongo na bato na hôpital, na bato bazo souffrir, afuta ba na classe, azui boxer mi balé, bazo bête na bimponda. Ya fandi. Kaka bimponda bilonge vimbi yazo seka. Mais ça lokola roi Hérode atiaki lion, après si bato ali ya bango. Azara sportif. Même azara sportif so comme na Yesu fo bongo matin. Yoko ba na pasteur la solo. Li fo bon. Ce que tu as papa au sein mélange. Bible biso na Matthieu 6:24, tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. O tiki nzambe, o zongi na bal. Rumu kiss. Nani kiss. Batia bi wo, nani wana o batia nza boluklanga mor bolu. Mais siko yo nzambe. Mokilo yo nzambe. Boluklanga mor nzambe. Mais chaque chose a son temps. Qui fanatisme. Renaissance, l'équipe qui n'a pas de fétiche. Les basuki wapi, les raisons suki wapi. Bango tu basangane ko kiria batu moko boy, bazwa peuple congolais en otage et ko simbate. Lokuta monene. Oya kanisa ki Yesu wako kweya waya milima pelengendu ya poloso ya ngoto bobo ya libongo ya lipopo tuto boya ngo na église ya Nzambe osa na politique na église biso ba John to kufa pona Yesu. Mais obike makambo yo prophète John na tikona no mela moi pona Yesu na remercie maite parce que ma belle qui mais ce que quand on reproche à kabango ni biba comment batika Yesu sima papa bazonga nzela Bible ezokoloba na 4 na mokana 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 to kama na 2 Corinthiens 7 verset 1 le Bible achevons notre chose inutile. Tout d'abord il faut la sanctification avec la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7
verset 1 lobi totika makambo ya nyamu totika makambo ya pulumbe ya moweya na kati ya église. Tout d'abord nous avons une sanctification. Est-ce que bateau na la crainte de Dieu bateau na otangeni bango na crainte de Dieu? Non. C'est Jean 12 43, ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Pas Kenny. Sans la sanctification, tu connais le papa. Hébreu 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 dans la Bible. C'est que Dieu nous, c'est que Dieu veut la sanctification et à l'obéissance à la volonté de Dieu. Laisser les choses inutiles du monde et la débauche, Dieu nous acquérira. Thessaloniciens chapitre 4 3 la Bible. Nzambe alingi sanctification. To longo na biloko ya mokili. Batala ba la sanctification. Babala kaka ba protocole na bango. Basi ba côté musute. So moi ma protocole moite boye. Bala mongalo ke lenga libala. Baza ba pibeta miko. Mais baloba ke tabapela ya ramula ya singa na iti. Mo lenga singa tozo imiter Jésus. Jésus ayaki. Est-ce que avec quand 15 ceux qui a bali protocole na eza mabe? Eza ba quelqu'un jata mukuna sali yango. Abali eza ko habitude. Maman na salaki yeni. Lelo kakeli na mwasi na tini na frisi. Te me cause ezalaka. Cause ezalaki te. Mama loba cause te amoneka mama ko mukolo aluka mwa mwete ya seka. Mwa be gaisola. OK? Ba be gaisola. Azu gaisola. Lelo mukuna na par rapport à maman wana. Na mukuna lelo. Est-ce que ça va évoluer bien? Batu batika ko sambela ki fanatisme. Na sambela ka église songolo. Nzambe azakuna te. Ka kenzo akala o ana ka kenzo akala. Oh bano ba chemise kwa bazo koya ba ku fobiso longwa l'église ya bango ya NRC ça RC na kakeza lelo bandeke moko akobala kaka mwa na protocole ya sika mama na saka ngene kobo Bible zo pekisa na Matthieu 19 verset 1 à 20 séparation et puis bino basali na nzambe bokomi ko séparer pe bato mokili ba ko sala nini ba ministère ba ko sala nini bazo landa bango nini ba koti na loyenge moko ezangi tina babala ka ba séparer mosuto ka ba protocole na bango. Ephésiens 5, 11 nous condamnons avec efficacité. Mais en fait, est-ce que le lot temps on doit acquiser? Bon, c'est deux. Est-ce que tango babali bango, libale ya liboso babomi yango. Libale ya liboso babomi yango officiellement. Mais c'est il faut to le bango parce que constitution yango yo. Oyo basango baloba bandeko liloba ya nzambe. Na musicien to bien no. Tondimi yango constitution ya biso epekisete mama ya bana. Bobani na passe na souffrance. Yo na pantalon minene beboro bolukaka. Eza ko petit na balote ba forme te. Edi petit na bati forme bote. Erwa ba pasteur wana alati sapata pembe. Pantalon rouge. Chemise violet. Ache cravate chocolat nzambe. Oya kala. Donc Bible ya munene ko valise. Siko batono linga bango. Moi si neko linga passer tango akala. Ba mère wana ba linga papa il faut te condamner monsieur Alain. So ka petit mo boto système to zwaninga no siko ba be na likambo. Na oya mwana boto sina ko zwana ote. Ozomona na boy ba muna bato ba ba espère ngoto bobo ko tube molimo na ngai. Mama wana mo ino passe na bolukaka oza pe bogarete. Mafuta bien bono pakolate. Suki lisumba lokwa likula kako. Ebi lokula kako. Ba suku ya chebo lokula kako jo fanya lisumba zo kenga. Mais mwasi wana mama bana na yo alinyoka na lokula kako wana. Ndeko na ngai to banga nzambe sanctification au Biblia ezo ba Corinthiens chapitre 7 verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. La sanctification, la sanctification. Au bout de ce moment, la bande a ma belle société. Parce que nous sommes ma belle. Ma belle société habite. Il y a des gens qui ont goulutabu. On a boula foufou. Boula. Il y a un peu de samboite. Il est le santale. On de kundo. On kokbolo lolo. Bokbolo lit. Mais prophète Ngefa, est-ce que ça peut problème? Il y a ba maman pété kasi au monde qui. Maman peut-être ba maman comme comité peut-être un peu moins incompréhension. Balingi ko accompagner ma ministère même bal na bangote. Parce que comment est-ce que tu peux expliquer que non? Ba pasteur ba banda ina se bazala qui ensemble. Une fois élevé Kakaboué. Oki malamoko ote maman les sous-soutés aza femme de ministère ndoki akobimisa ndoki sorcière makambo ebe c'est faux alende les hommes malamuté maman bazala bango bien bazala bango bien eza bango bakomi na puberté ya mikolo baye balati ba veste ya bien ya puberté ya mikolo te puberté ya mikolo kasi ba passer balinga bango est-ce que lelo pena soda est-ce que na bien vraiment mais kolinga soda vraiment mi pena njelo ya bien
obenga bina ba vrai chéri na Kinshasa. C'est Mbila na fonction. C'est Mbila fonction, ba colonel ba je Mbila na fonction. Ou ba banzami. Po to ba Mbila basi ba viola ka bango, ba bomaka bato. Moi sini mwana motolinga Mbila. Ozomona. Mais Mbila bazali ba colonel ba général bazali ba major musu ba fonction bazali. Ba vrai Mbila bazali. Mais ça par exemple, eko ba pasteur basi ba binolinga bango te. Parce que mon momi mabonza kabela nzambe ako basane ba basane ba lembisaka ndenge ba dendaka na ko besa mabo ba lembisa ba lembisaka pe parce na linati ta ye wana zotaka ko ba milimo ya ngoto bobo ya poloso okoyoka ko tuna petit na confiance yebi ça sœur Louise un message j'ai message ngoni un bug no suko bureau akomi na bureau ale ye wana botala Dieu m'a dit ngana ko bala ka sœur kuna ko ba ite et bandite ozomona ba mama ya bato bakana likambo te ba supporter ba mibali na passe mobala azumwa kwanga azumwa motuka ale abalukeli suka ya basi wana bazobala bango nini ministère ezokweya suka na bango nini oto bengi bibongo poto suka na bango nini bosambolu bazo évoluer te bibala bala ba passer ba ko bibala bala bakanga mitema te oyo lokola banchelu na tango ya mpelano esalaki banche baki na lola ta bato bango se multiplier batala na sebe bana bato basi babandi kitoko kala banda banoya papa basi babandi kitoko ndamba se bango banda kala bazoko pete habito kitato bala bango baiko bala bango. Mais moi confusion sur la mom qui par rapport il y a écart d'âge aussi parce que c'est vrai ba tenir en compte na ngote mais le pasteur à 65 ans pasteur à 65 ans c'est normal azobala moins à 32 ans 34 ans c'est normal. Pas bon moyen envoûté ton dernier c'est normal et ça normal mais bala moi c'est 50 ans bala moi c'est 55 ans ça va maman a kem baser muso bien bazaka bala bango balingi bango te ponani balingi bano amike te ponani et puis bano amike ban esprit ya ngotobobo bazan esprit ya sirène bazan esprit ya otobenga bango milaso ya leta bakata njoloko bana mosala banda kala na 5 ans bani mosala molaso o ya leta bakata njoloko yoko bala eloko ndenge wana eloko de basalela yango basalele komi na suka ayi kosala mosala yango omona pasa basuka kani AVC parce que mwana nyokola olanda fima Nigeria te yele santale yonde kundo okopolo lolo. Merci beaucoup la vie de tout le monde. C'est la vérité ce que je te dis oya boya sa mokili na ye nalobaki na yo na koloba bosembo seke bosembo nga na zabu do bosembo na koloba bosembo na kotrahi nzambe te ngai pe na mosantu te soko binga mosantu lokuta pour remettre 3 10 personnes juste devant Dieu mais la bonne sanga na nzambe na ko na moi mbeba na s'arranger na nzambe mais na tikala na poto boy na kondima ngo parce que nzambe quand singa veste on m'a singa avion nazaki moto pa na 24 novembre j'ai réparé des petits montres là tout cela avec des chèques ensemble Dieu m'a élevé na ko bebi so nzambe te to du ba corruption na Kabila ndenge na ndenge ba pasteur ndenge na ndenge dobino je préfère aller de la ya tinga moi 10 000 na so mo essence et que na kende ko na mo potu na libongo moyen te pasteur wa tango benge na bureau mais sina suki sawa oyebi biblia ezo bisa biso monsieur Alain Dele journaliste Mayele wala ki ba journaliste Mayele non l'équipe perd na Mayele te bien de attention bien de faire les gars Mayele te okomona avie bongare aleki bali yo aleki na yo tande ndele bien de faire l'équipe na yo sikoyo okomona Alain bible ebisi biso na 4 na mukanda na 2 Pierre chapitre 2 verset 14 les yeux sont pleins d'adultère akomona pasteur biso na liko soki omoni mobali basi kala ndenge tozalaki merci Alain ndenge tozalaki kala soki otali mwana mwasi miso boye Alain Dele tala mwana mwasi kamera tala ngai soki otali mwana mwasi miso boye pa tala mwana mwasi lokola bakangi moyibi tango ya kala. Mais Banuel 2 Pierre chapitre 2 verset 14 les yeux sont pleins d'adultère yozo tala yebo tala yekuna tala miso na bango ya mikobe miso na mikobe tala siko akote na bureau tango yo kitsi net oh ma chère Dieu m'a dit ye papi papa pasteur yo pezalaka parce que Bible na bina biso 2 Pierre chapitre 2 verset 14 miso na bango na plein d'adultère. Yo moso ote ya boy c'est betela Yesu maboko yo le premier amen ta c'est quoi ça mais yo so sanga nini wala nikamoni yo so pesa mbote Alain Dele amoni mbota bien siko pesa mbote
là on a sali a dit mon sapeur a fini na kati pour serre l'église nzambe siko soka kote na biro kuna yango moni ba vio yo bazo résister te basala bango ba ambiance te bazana wa benga bango nini ya mikolo liberté ya mikolo bazo koka ba mouvement wana te nde église nzambe kufi ekoi biso to kotelemela bango vérité tika la vérité tozo bom église nzambe na lokuta na ba professeur lokuta moyibi oyibi ale na 3h ngala musa mama na betika la na fa beti nzembo tulule no ka pasta kuna pak no ka be abani ko balangue rona papa lo balangue na renaissance te abana to bina seki ma be na butu na bitala ba vieux ba farce oh ba bakati mama songolo telema mwana na azali papa professeur na mwana azali papa ona mani bato ba yesi manayo tulule oh avec libongo mo potu o molima frondondo je se dit mes mots et ça m'a mingi l'église. Merci beaucoup prophète Ngefa. Je crois que tu vas aborder sur ce deuxième point parce que quand même ça aujourd'hui scandale aux côtés na kati na église c'est vraiment décevant surtout mingi na poto bande wa pasal nzambe ya poto ozana mama oza marié oza pe na bana oboti koto yo longwe koto ki ko ba la place mususu mais ba ko bengo pe mosali na nzambe makambo ezo ningisa diaspora na niveau ya poto Belgique monte zo pela Londres monte zo pela likambo nanu tukozo kende wapi na makambo mais papa alendele soko bika na poto na kisasa ne centre yango makambo te bandaka ndia na source te hein mais Bible c'est na Somme 133 verset 1 à 2 ma futa kitaki wapi na mutu na ron esimbaki awa na barbe babe zani ba collaborateur non ba pasteur te bilamba bani bilamba za population ba chrétien non tango mafuta bandi na kisasa awa esimbi bango e bandi na kisasa awa divorce pamba pam bazo sunda mama wana na bana na bango bazo basi musu asika na poto balati yango na di pasteur à Belgique wana moi si na ye bango tu église ba boti bana mine or que ya vivre na Malien wana to Sénégalais wana likolo bato bayi bakati bamona ka mokolo moko boye pasteur aye oh ngai na tikeli bino église bo continuer ka ndenge bo continuer vraiment bo luka moto musu boti aye menzamba zana bino bana bakoyebisa mama na bango tala makambo pasteur azoloba papa lobi atike biso église akei na ye baluka moto yango papa ke wapi moi ça y a tout ni mobile papa ye ngala kenda église te ozo kende wapi ote na kepaite na lobai kanga boy na pasteur lokuta ekoma koleka me bana nguba donc na Londres na ba séance de prière wana maman peut comprendre accueil mercredi samedi babala na mwasi wana ya malienne allez Facebook na ba songi na bango ba photo ba publier maman wana pasteur na zo biso sikoyo azali na coma na carte hôpital la Belgique bana siko il faut mindele bazwa bana babokola bango parce que papa zate asali mariage maman ko est-ce qu'on a ba VC abomi maman ya bato il fallait que ça vérité et si ba soute bana pona bana na mais moi si nga mosusu mais ce qu'on procédure ya abomi no libala ya moi si aboti bana mina ité basilanité na mobeko na nzambe te hein yango moni Jacques chapitre 6 verset 1 lobi na sengi na bino bozala ba prédicateur ebele te ba sai na nzambe ebele te parce que vous serez sévèrement jugés devant le tribunal de Dieu abomi no libala na maman ote akangi maman na libala mobali te asele ko mo abete et puis deux c'est qui est plus grave au Hébreu 10 25 lobi n'abandonnez pas vos assemblées il a abandonné son assemblée de Dieu pour aller na mwasi pe babalani ezali scandale oh tozo condamné ne faisait 5 verset 11 oyo basai na nzambe bazo kende wapi bozo suka wapi bozo ba yango monike bato balingi suko sambela te bolembe koti bato pona misala ba pasteur mi polele mais c'est honte et soni mingi ezaka pasteur Belgique te na Londres ndenge moko na Suisse ndenge moko alors poto wana et koti partout merci Alain on doit imiter Jésus. Jésus était fidèle à Dieu, fidèle à l'église. Hein? Les apôtres étaient fidèles à Jésus. Si vous savez que vous avez tout ça, Ezali, Deutéronome 28, verset 28, Dieu les envoie l'esprit d'égarement, personne ne peut les sauver.
ba mo ba sala malamu mais ba combinaison c'est mabé et puis tout ce qui va nater à part mabala ba pasteur ba comme homosexuel un pasteur ba homosexuel un homosexuel voilà na mamupe imagine bango biso to finga ba mupelo to ba ba mupelo comment to kona na mamupe ba homosexuel et koti otanga pari pasteur mosusu wana ala na poto ya wana grand lele ya suka wana mama Paulina pendo ya suka oga Paulina penza ya suka pasteur pe il n'a pas même honte ya ko simba mikro nzambe alobela bango oyebi Bible c'est Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16 on ne joue pas avec Dieu. Nous tous nous serons jugés et punis dans le tribunal de Dieu. Tout le monde sait que la Bible est lue dans Ecclésiaste, to banga nzambe. Allez, mon petit, na linaro mingi parce que aux aramaye les belé, oyo mukana nzambe zoloba. Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu, moto tua banga nzambe, observez ses commandements. C'est ce qui doit faire tout le monde. Car Dieu amènera toutes les œuvres au jugement. Oyoki yango, oyo tozo sala mesiale, toyeba yango ete nzambe akomema basali na nzambe oyo apelengendu yali fobo ya lokuta na jugement nzambe. Mais comment expliquer, prophète Ngefa, dans le temps passé, un serviteur de Dieu congolais, c'était quelqu'un de respectueux. Mutumo kaza pena avec la crédibilité. À l'époque, je me rappelle, c'est Banzamala moye ko pela penza, l'église ka de ses opéla, c'est papa Kelani. Crédibilité à l'aise, aka papa Kelani a moza di na bala na Verno. Kasi bango on a papa Kelani Verno na di na bala et puis na kamati baruti. Mais ceux qui te zongi, comment expliquer bana na ba otu api? Ba ti pas papa Kelani, ba ti pas papa Aidini. Lelo to ka mosko lelo et comme scandale car na milieu ba congolais. Ba pasteur wana kala bazalaka bazana bango normal okoka boité mais nini fléau nini kotika que papa pasteur congolais on dirait et comme concurrence okoka wana ko banga nzambi subitement quand balama bouf a changé. Est-ce que tokolo bakeza élévation ni ba ko gérer yango te gloire wana nzambi apesa bango ni ba ko gérer te to izana ngo kaka bisimba simba. Monsieur Alain, Jésus a dit nzambi bi mwana nzambi. Satan attentaki. Et le bénéfice en Matthieu 4, c'est 1 à 10. A Kenya Likolo, Yangomba. A l'accès aux unions, c'est mon kiabi Gumba Melangaï, la repèse. Olandi Yango. Jésus a 40 jours, sans relire, à qui a lobby. Mais aux amours en Zambie. Bongola, ma bango, mapa. Olia, ils ont dit, Motakobika na Kwangate, mais na Liloba, na Zambie. Les loba pasteur, papa, il dit Nabala, Bakelane. Et Verno. Et puis c'est papa Baruti. Batika c'est papa Baruti. Pasteur ngandi marabomi balé awa na Congo ezali Baruti na Koko Koko papa Kelani. Et ça qui yo so na du moyen to mutu moko apoto atinenga mo moyen na kobenga yo na ke na kopesa libonza abonde la pona nga. Pona pengwa te. Na ipsa ki yo na kobenga yo ko zo ba kamera na kofuka malibozo papa Kelani. Avant ça voyage na ngawa. Na kobenga la na fukami papa Kelani na tchenga maboko. Est-ce qu'à part pena papa Kelani na tchenga maboko? Nana ko tchenga maboko par pena Kelani ou bien papa Baruti. Ponga za pe Branham mitelo ko papa Baruti. Parce que vient papa na tika Kelani. Na apôtre dit na bala Elias Nangola. So papa Kelani na tchenga te na ko tchenga na maboko Nangola pa ya Elias. Tous sont foutus. Et là on est comme ici bango boy. Bible lobby clair. Et le but clair, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, toza bana na nzambi, toyeba ete mokile sima ya boko na Satan. Pour Jésus a une enlèvement église te, pe ko ça jugement na sukate. Mais même avant jugement ya, enlèvement église. Avant enlèvement église ça. Cette trompette robeta, cette soeur robeta. Cette trompette robeta, deux témoins bakoya, cette coupe koya, si mandé kozala akokita pona millénium comme roi si la terre. Et ça phénomène ya monene au salema et bani na noté yango moni ba pasteur wala ba Kelani ba yaki na ba esprit escroquerie ba Verno na mona Verno do bonde na moto atindika motuté Mozali na bala na mona bonde na moto ba atindika motuté
papa kela ndenge mo oya bango akomi osimboka keni ndenge simba moto bien katiero André ke pe merci tala mama misoko mo kobe okay na ngai wapi va bamba ina se ba maladi musu ba mazo maladi ba ko ko ya te so mama poto ozomona bango wana nyonso nini ezali envie to sala boy to mona na misu na bato lokola Matthieu 23 verset 3-4 zoloba ndebo misi bato et puis na bisi ba pasteur wana nyonso ba mbongo muibi ya ba escroquerie obozozo anda kwa bato na ko escroquer bato même ba jeune pasteur ba petit na ngao ya bien yo amutu na ngai moyena beta beto ezate mais eza mawa mingi mais na so na biso ko samisa tika je vais causer avec lui vous avez parlé de grands défenseurs so samisa tika bato bazo tala mingi parce que obungisa bato ebele yo yebi oyebi dossier na zoloba ozali net modèle tika ko subilo ko na te ozomona pasteur landa bato ya liboso te babomisi musala naza moko nzambe opéraka na miracle extraordinaire ngai moto te yanga ndeke na 24 novembre na centre ndeke ate ngai na sa kende na kelo na maître John na 24 novembre na ko sala mission jumsu place to kena yo place na ko réparer boye na ko la na butu pesa nga bible na banaki bater na église chantre te me bater comme même ba kit na ba pousse ko tia na église nzambe ko pesa nga biblia na ko sa ba cours na ngai na ko bima pasteur na ko so des cours ya entre eschatologie c'est là où ba professeur et théologie va dire non ça c'est un prophète, un grand prophète de l'internet. La défendre cours na ngai eschatologie les signes le temps de fin de Jésus-Christ sur la terre. Alors quand ils ont vu là, non il y a prophète. Na zongi sous pour la deuxième fois kolongwa pour pasteur ndeba la sanga prophète ensemble. Na maboko na bango balakisanga escroquerie te kokosa bato te kobambaka bato te bamama bato bakoma bapro ya pampamba na kati ya l'église ezali mawa mingi yango moni bapapa kelani na bapapa verno tokozwaka bango lisusu te moto atikali modèle awa toko baza na vie mpo na ngai ezali yo ondima mpena pasteur a pasteur ana mwasi na ndako mpe atelemi boye Fia de Sarah. Soki omoni mipenda mari misambo pambola. Mais mipenda mari musambo manzo mwasi yoso. Monsieur, allez, wolobaka yango te. Osoki omoni mipenda mari misambo, mipenda mari mwana reine Fabio reine Angleterre so omoni kosabo. Est-ce que ce sont des paroles ko ba liboso bato? Mwasi yoso ndenge moko le pasteur fanatique bango kuta bon Paul loba mon général. Kwe. Oh, Pelengana pour le soir, ben dit bobote. Église ensemble. Un pasteur à Sabato. Comment ça fera l'enlèvement de l'église? Ephésiens 6, 5, verset 5. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Les signes et le temps de retour de Christ est leur côté. Est-ce qu'on dit ma première un pasteur, un plein évangile, Ayoka. Ouh! Nan mundu ta chibi nan papa. Di renaissance obulu kilanga mor bolu siko yo tia Yesu yo wapi ozo tia Yesu yo wapi mort o Bible asirenga na 1 Jean chapitre 4 verset 4 bobanga bango te ba mort na ba idingo nzambo yanga aleki bango na monene moi tango Frank na biso logo Frank Jongo abimi na ko de Frank Jongo parce que na zaki moko ko na pizza ba Frank Jongo na ye cortège combien bato tout bakama na bita journée tous ezakite na komi awo na kiti boye pa edingwa ya pesa ngai mbote obo mboka edingwa pesa ngai bato bapanda Frank Jongo na témoin na zo bisa yo tous les princes ba Congo France bazalaka edingwa pena taimba ye pena boye apesa ngai pena mbota oguma mabo oyebiti nango nzambo ya biso aleki bango na mono edingwa pesa moto mbote ya boye yo zanani or que dingo chaka pasteur maboko awa na molare babisa yo Frank Jongo za botu na pourquoi oya mona kinanga eleki ya mwa nzambe na bango na munene pourquoi ngana ko la prophète bani 7000 yo réserve nzambe abombi bango na kati mais na kosala yele santal était yonde kundo boko polololo ya bazo polololo oyoki faut dire la vérité on va défendre l'évangile de Jésus ceux qui te défendre yango te oyebi que musulman ezo mata koleka biso bouddhiste sikoyo e mati koleka ba chrétien et puis ba chrétien ka mbeba na mbeba mabe na mabe alors ceux qui se organiser te 7000 Yesu atika
totelema na bosolo to défendre l'église ya Nzambe nga na kobanga bango te na kotia bango misapi bo bakosala ngai eloko te nzambo ya ngai aleki bango na minene nzambe azobisa biso na kati na mokandana na 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 c'est que Dieu demande la sanctification totika biloko ya mabe ya pamba wana esonga yoko ndima pasteur avandi boy to na ndako ne bato bazali mama na basi ya pasteur ba complice ibali na bango ba bandoki bango nyonso pesa nga gobele badwi gobele atie gobele boy tanga atie gobele boy na kati wana ndezai gege na agene adwi koka akoti kotia koka liko atie ba atie koka pasteur zo mela koka or kazo mela agene qui trompe qui moto zo mela agene liboso a chere loko nina malamu ya ko bimisa ndeko na ngai bible obito la ngwa molimo santu to la ngwa masanga te yango mona ka bande konso ba walo kutwa komi na kati ya bago ale fu nini saga ya Pierre ko pouf drink drink mutu na ngai oyo mona ba grimace pasteur prophète moto abato zo bete drink na lobi turbo oh papa drink ala moto aboya ko te batoni ngefa lo baten non moi je suis pasteur je sais réparer avec Dieu na comme rendez-vous na bangote yo mona pasteur ça délivrance le prophète maman avandi pebo azo panza libumu na ye drink na bangi na lotoko etondi papa ala tika kotumula ngai na bangi na ngai banzala na ngai tika kotumula ngai na tonga le pardon tika papa tika. En tout cas, merci beaucoup prophète Ngefa. Mesdames, messieurs, ça c'était la troisième partie avec prophète John Ngefa. Je crois que nous allons prendre la 4e partie puisque Tolbaki Bobongama déjà pour direct ezala ba question na tunité donc déjà à partir de 20h déjà bandimala moko direct pour permettre ba tout bazala puis et aux week-end nous précisons et aux week-end pour permettre ba tout beaucoup tabozala ebele vraiment beau sur la paix botuna ba question na bino direct pour ezala te ki otenga na bomba ki question nyonso tout bino mo botuna pe bozabiano na bino alors to comme vraiment dans ce cas pour la 3e partie prophète John Ngefa message à souka ba tout bazi occasion Olanda yo numéro de contact pe ba ikyo ba ko soutenir autant ba sepela ba ko sukomona ba bon message à souka za paix bolingo bo salisana Bible d'Observation, Hébreux 12, verset 14, chercher la paix avec la sanctification auquel personne peut voir Dieu. Qui met les kinyos? Total à Congo, tout intérêt, adopté de Sungabat. Alors, numéro de contact, ce que nous avons, on a beau rabattre le pango, on a beau kabango kaka. Kola Zolokum. Alors, on connaît que Zouangaï, na 00243 89 610 49 41. Na pesi mbote na ngai na mama Sandra mongala solo sobala mongalo kelenga libala mwali fobo. So ko bosa mo kina yo. Mwati ya beti na ngai pichene kola pamula yo. Na pesi mbote na mama meme mama elopango. Mama ya major na ngai mama na ngai habari mzuri sana beti we. Bon c'est OK. Alors on a linga Kiswahili na éviter on a nga makoti makoti mboyo na pesi mbote na ye na mobali na ye oyo to bengi ye Gisho na kati yo na za grand électricien na rond-point Gambela soko komi na papa ata eloko na électrique ya na Japon ya bimisanga na mutu nzambe apambola ye na pesi mbote lisusu na Rosa au petit sœur na Ngefa mama Bokoto ngala solo so bali mo ngala yo alendele ngala vandi na pane alendele wala petit sœur na Rosa Ngefa mama Bokoto aleko panda wana eza malamu et na pesi Samela la femme du président et na pesi susu Edoxi Ngefa la femme du premier ministre. Alors, oya suka na pesi na mama Brigitte mote kola pambola ye et na ke mama Edoxi oyo benga bolonga na baba Ngefa aleki basi nyonso na kitoko na mokina kitoko oya benga grand chocolilo apesi papa Ngefa na Genève sikazali viona esika baraye ya na monde na Borsalino viona grâce à aleki pe papa na kolata Père la version mode de ce que vous avez si moi les qui na bogal tout là ngayoyo c'est bogal yo ya charge alain de là ya boya ça mokina bon na ko pesa su mbote na ngai na Eric Lele
ayebi bien mbala kwa bokuta naye alelaka émission na makasi bon c'est auzulele eloko ekamwisi ngai mwana obali wana biloko namoni ata na poto namoni te cave ongokota kota bakofi wana ale na bakofi nyonso eza te na koti na premier cave na sous-sol namoni bampuku assez décidé à s'investir à bacondition ya poto awa mwana poto boye epai likilele wana na mo fleuri na kokota na yango papa namoni bampuku baye bazosala ngabi nini wana bonjour ngabi Eric Eric ayina mino ka banyama Eric olembe seke siko loko ebangisaki ngai nini na koti na 4e cave na vanda pa tshanga ndako vitrine condition ya bana poto ya solo namona ngubu na crocodile ngubu suka sai ngabi Eric abi nabi azomela batoto ngolima ngoto bobo siko ngubu aye siko o nani crocodile aye beti boy ngabi nabi speak it you speak English ngabi yes how are you hey ngabi abi hey yo Eric lele o petit sœur na ye mamboli de Panama bo soutenir Eric nzamba pambola yo et puis na bandeko tout bazolanda biso Gilbert Mwako la Lausanne Kola Sungayo et topesi mbote le susu na mami bomolo premier partenaire na ngai net nazolo ba déjà moi eloko yé papa sombata moi essence ninga sama muke est-ce que motani ko bondela ite ko bondele mama social po basi ya poto na bata poto balaka ba pesa ka te eza mabe wana eloko te ko la mutu te vana na yo oko bimali froto to pamba mais kende ko zwa oka partenaire numéro 1 na ngai oto bengie azai susu béton te mais azane moelon mami bomolo bolumbu moelon yesuka na mboto ya suka na suki sana yango ezali na chocolilo grand chocolilo grand prêtre de prêtre donc après l'éclaire ezali ye oto bengi Laura Sokoko et Gaisola tout la bengai soko boy sana mukina ozwi bombe ochena muno kana ko panda na kola pambola na pakista ubela kata siri kola pambola binoso. Merci beaucoup mesdames et messieurs, ça n'est fini donc pour cette 3e partie. Alors prenez rendez-vous pour la 4e partie, ça sera en direct. Merci infiniment la binonion surtout au besoin occasion ya kota la biso. Merci na ba partenaire la binonion surtout ya Janice Tantsonga Puto banga Michuri depuis Suisse-Hollande. Boza et Belé. En tout cas tu peux beauté. Merci également na colonel Freddy Le Buenadio, tu peux beauté. Merci na Malolo Loris la congolaise. Véritablement femme d'affaires. Chouchouna Tatila, merci Nayo. Le véritable code mondial ya Willy Moucheni qui séjourne à Kinshasa. On est ensemble. Mbote Nayo. Botepe na Tabou Fatou top modèle Batouaza et Belé au Batal Arabiso Alidor lui merci Jordan Panzo merci et le mois de novembre on va fêter tout anniversaire na Minoyon surtout parce que tu qui vous a 3 déjà j'ai le combo de Genève Jordan Panzo enfin Alidor merci na Minoyon surtout alors tout na mikolo koya so nzamba pesi so makas parce que nous avons la foi à combattre Arabiso bye bye.